Capage TV. Capage TV. Obenga na téléphone ebiso yaya. Pardon. Limbi sangai. Nasande kona yo. Tika to boma moto. Mende kwa sali bisa bisalela. Poba mone mutu malamu. Ya beaucoup de personnes ne l'ont mona bango batu malamu. Azo luka ba mona malamu na ye na munoko. Mutu mabe. Na kate pola. Toyeba ye journaliste akabona na ba journaliste nyonso. Webi malamu na yo. Toyeba ye politicien akabona na ba politicien nyonso. Webi malamu na yo. Na kate église abeba na batu nyonso. Webi malamu na yo. Malamu baloba kango na munoko te. Jésus Christ lana. Kolo belo kote na beto munanyo. Oh, boni boyko. Ah, wumbuka mama. Beta batu mabanga na tobola bango ba liswa. Na baki lelo fonati na ba geste. Na soko na ozali ko na même na ba parti mususu ya nzoto nanu bomoni te. Tika boy. Na beba na yaya na ngai pona yo kandol. Na kabwana na yaya na ngai pona yo kandol. Na nya pesa nga babeki. Na pesa chérie nanga sa bolingo ya zotambola tengu. Tika, mo compliqué kinga makasi What? Na civil. Tika boy. Oza matumboli Na nini O latelanga biloko moko na civil o pesinga complication na zoyeba te na kolatisa nani a alliance. Zela na latisa yo, pesa musabe. Pesa na latisa yo. Pesa na latisa yo. Na kolatisa yo. Wana ko finga pe bato limite na fingi 1 na 1. Na bosa ni ke na uti ko bala sika. Na yepe mwasi na fingi ye. Yo boko na belbish. O mata li boko komi kabo. Yaya boza bien. C'est. Popolo ni wana. Essa clôturer. Ko bomelanga libale. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu. Débia surtout une église. C'est bien moi ndumba na nkolo. Na Chanzaga. Tika boy. Volcan. Autotime. Je suis volcan. Mais là, batebele bazomona pasteur de la foi. Batuna. Batuna. Témoignage. Témoignage. Lité ya kando utena pasteur de la foi. Wapi. Njili quartier 13. Kara lokola bayebi bisote. Mais lelo bango nyoso ba poussa na pemeni ya ji. Bozo sepela papa zokumba jipe. À l'époque ngana ye makolo ko banda 13 tina quartier e makolo. Makolo. Soki makolo vimba ka meseni. Evimba. Lelo siko na peso prophétie. Na ebiso bato tozomona na mboka tozobenga bango ba écran prophétique. Oh ba prophète baza miyibi. Tika boy. Lelo na peso siko ba prophétie solo. Pesa dadi. Oh ko nimela ke na mosali nzambe. Pesa dadi. Ah, mama tika. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse otiaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire
tia information na yo pe tia information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo, tia moto li kotindela ye passer na paiement. Osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa ke ne ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai, akozwa yango na Mabor, akozwa yango na Kalemba D pe bisika ebele na Angola. Na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market, na Victoire, na Marché de la Liberté, na Njili quartier 12, toza na Matadi, toza pe na Kimpese, toza na Kasangulu, toza na Bomba, toza bisika ebele. Pour plus d'informations, benga biso tozali à ligne 24h/24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo, toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. Your private driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basé à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur, aussi à l'heure, pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur
Véhicules neufs et chauffeurs professionnels, système de réservation très facile à utiliser, chauffeurs parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, les autres sont la live après l'Ibala réalité à Kanda. Daddy. Lelo na yako kangaye awa na Shoprite place oyo. Toko banda ko lia ko mela nyonso ezali na kati ya Mall Oasis na Bandal. Nde tozo yande tozo ke kota baka ya une bandeli wana kaka. Soko le station ozo virer nde to kende na Bandal. Mall wana ya Bandal babe yango Mall Oasis toza wana. Toza vraiment na partenariat na Daddy na benyo combien de fois boni. Tata Pambola yo mama Kapache. Évitez Matumboli zalaka kitoko te. Ocharo ya munene okana kyango. Effectivement. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Tangu te ya likambo ekoki. Esengeli tanango ekoka. Na yebite awa toza libre. To marchaka na biso poto talaka pe mokili. Ndenge nini mokili ezaleli. Na bibisi on libanda po kana mo mupepe. Moi mupepe oyo. Après libala za cadeau na yo. Oui, ça la life to tambola ba pe ba mona yo. Mama Kapache nzamba pambola yo. Bazali me baza mingi te. Na ndeni. Kozala na souci ya bato. OK. Pe ko tambusa invité na yo. Ko mema esika ya kolia pe ya komela ezali. Oui, effectivement na poni. Kasi nalinga na loba boye mama Kapache loba Daddy omoni ninge tokutani awa pe ninge nazomona batu bazo marcher bazo kita pe bazo mata eza attitude moko soko vani fo loba na Nzambe merci makasi oko remarquer mutu nyonso azokota awa za na attitude ya esengo ya koseka o remarquer ngo eza na batu mususu na minute bazokota ba place moko azokota na kolela nalingaka na memo mingi na réflexion awa kaka na cinquantenaire na cinquantenaire po eza pe musika te mutu abatelaka pe mutu azokutanisa biso na se na mo eza bobele Nzambe yango fo ko remercier Nzambe makasi mukolo mususu nazotambola na kati ya zandu namoni batu ebele na kati ya zandu ngalobi Nzambe c'est que mukolonga na kokufa moyena mona lisu bato yo ezate na réfléchir ebele tango to koti awa na moni batu nyonso ya koseka bazokanga ba photo bazolia bazomela kasi kobosana te liwa ezali Daddy mutu azobatela biso azopesa biso pema na bomoi o tozofutela mbongo te soki tovani mama Kapache faut ko remercier makasi faut que loba na Nzambe merci omoni ninge to telemi boye mama Kapache si batu ya na longoli te na lobi bien batu ya ba catégorie nyonso na minute ba koti mabele ebele ba politicien ba soda ba musicien na ba famille c'est-à-dire na ba école ba place ndenge na ndenge okomona batu bazolela ba perdre moko na bango kati na famille yango mona katango to kuta na kaboye mama Kapache faut que le baka na Nzambe merci Daddy loyembo moko yemba kitango balaki wana na sepela na makasi loyembo moko na yemba kitango na balaki na sepela na makasi oui salongo susuko bamonanga moto pamba opesinga tina na miso baninga nazalaki lokola mbuma babwaki esika na keko koya na boti nzete babwakanga lokola mbuma ezanga tina me eboti zamba amen nzembu wana nayembaki yango na susi mama Kapache tika naoka isusi makasi ezalaki nzembo eza chanson moko très profond et puis eza ba chanson oyo ya ba vie na biso mama Kapache nayebi pasi ya kokufela te mpo nanu nakufela te me nayebi pasi ya nzala na pasi ya kozanga na pasi ya kolatela mbe toboka na pasi ya kokende kelasi
bakayo ozoluka mutu akosombela shakosi aza te. Oke mpo bamama batekaka sukali bamama na bakozwa chasse bapesi yo otie bakaye na kati lobi ntango ozolamuka boye na ntongo boye otala bakaye boti bafourmi nga nayebi pasi ya kokufela te me nayebi pasi ya kovivre ya kozanga ya kolia mpe ya komela. Mama Kapage biso ndenge tovivre na se na moi mutu moko tapesanga chance ke un jour nakokobala po koti na kimukolo na moni ba place amo ba place na koti na kimukolo omoni makambo oyo nazo récupérer ngonde na kimukolo na botata na kibotata suka pembe na mutu koya awa na yebisaka bana ebele ndenge bozoya awa boloba na nzambe merci makasi baboti bazomema bino to baboti bamemi yo te bapesi yo argent de poche ya kokota awa à l'époque tango baninga bazokota awa ngai na ba carton à maki na ba cirage nazo cirage naza zandu mawe ozomona Mama Kapage yango mona kabiloko mususu na fi batu bazomona ngo loko le loko te mais c'est loko eloko na lobaki Mama Kapage banana botama mutu asaliselanga feti azate ka mariage na yoka kaka surprise basali ye cadeau surprise na ebite soko so comprendre na baki lelo fona tie na ba geste na soko na ozali ko na même na ba partie mususu ya nzoto nanu bomoni te tika boy wala yo te ya yo kaso meminga isika na tie na ba geste obimisinga na plateau oye na nga awa na shop part ko lia pe la cadeau na yango wana tata pambulo pona cadeau osepeli singa makasi mo compliqué kinga makasi na civil tika boye oza matumboli na nini olatelanga biloko moko na civil opesi nga complication nazoyeba te na kolatisa nani alliance zela na latisa yo pesa musapi pesa na latisa yo pesa na latisa yo na kolatisa yo tika lukela po na belbiche ton mari ngana kosakanela alliance o makasi o nyonso nakutane na nzela nalatisi ye lisumu komeka te esi babondelaki mpo nango babondelaki donte nabetelaki yo bongo nabetaki na foi betaki eloko wana bato balobi yekoyinda loko la première femme na ye akolatisa kaka ye ozomona Mama Kapage c'est-à-dire na rata surprise na vie oko remarquer tango nalobaka makambo oyo bato bazokomante balobi eza ya solo makambo pasta azoloba eza ya solo mpo bato bamona ndenge nakola na quartier makasi feti ya baninga Mama Kapage ezalaki bazobengana biso ya kobengana oyo ozata mikuwa biso tokokengela nde na bamandalala wana bozokengela ndenge feti ezoleka na kati obotama na famille otikala koyoka lisolo ya feti te ezalaka mwana ye mambweni akufi bino nyonso kolela eloko pamba me feti ezalaka te nde nayebisaki mokili nga alobi nzambe alola oyebi kopesa bato ntina mutu azanga ntina oyebi kopesa ye ntina nazalaki rejete mwana babwaka mama memi na bagroupe ya théâtre totambola mutu apesa biso chance aza te memi bakolongwa na biso mutu apesa biso chance aza te memi na baquartier oui effectivement wana aza père ya souffrance ayebi place touti na ye 12 ans de souffrance kozanga ya kolia kozanga ya komela ya kolata lelo bato ebele bazomona pasteur de la foi batuna témoignage lite ya kando outa na pasteur de la foi wapi njili quartier 13 kara lokola bayebi biso te mais lelo bango nyonso bapusana pembeni ya ji bozo sepela papa zokumba jipe à l'époque ngana ye makolo ko banda 13 tina quartier e makolo soki makolo evimba meseni evimba lelo mbango ngana telemelaka bato ebele oyebi ko bosani lelo moko na bosani trouble bala to banda nanu to koti na mateya te to kolobela nini lelo nani okoki kozala na ye
nani oyo koki kozala na ye te na vie ya lelo na moi ya lelo ndeti na bokabwani nani kokabwana na ye nani kokabwana na ye te lite yango wana c'est biblique. C'est biblique, maman, on touche à la Bible. Mais sans le savoir. N'a pas sa bilingue. Trouble. Trouble, moi, quand continue à minute, on a mboka. On a pas pour le langue, on pense à tout. Dès que c'est une église, c'est bien moi, Ndumba Nankolo. Nachandaga. Volcan. Autotime. Je suis volcan. Nako bete batololengo na papolo na nyati yo. Nako esi yo. Okota hôpital. E baleka uki. Bambisi ya minene babimi. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale lo côté. Miliki na biberon. Papa chéri. Et le bas papa chéri. Yo pasteur abawa. Yo ne papa chéri sali makam. Tiens. Naze ya batoni ensemble. Même papa chéri aza libre ya kokota na vie na ngai. Poto ngana kota kana makambo papa chéri est na tuna kaye. Awa ye akoti moyena pekisa ye. Okota ka miliki na biberon. Miliki na biberon. Masaki kitoko hein. Papa chéri hein. Kasi wana ezalaki cadeau ya Damien Dimonekeni. Wana mutu ya papa chéri. Makasi. Damien Dimonekeni. Mutu ya papa chéri. Wana mpaka na biso. Miliki na biberon. Azalaka na besoin ya mapate. Kasi mokolo batiaka ye na nkopo. Esengaki mapa eya. Elingi koloba ete bana bakoli. Lite ya kanda bali. Papa Lutumba sosola yango. Souverain koli. Maman Papa Kapache. Lutumba sosola yango. Dadi alati alias. Soki pe na remercier batute ko sala. Il faut remercier. On est makam. Na remercier bana monde atie mokili mobimba. Mon manager privé depuis na kati États-Unis. Yenda son manager tous les amis de pasteur Lité akanda kuna na États-Unis. Bosco et Jamboya. Et Jamboya Bosco. Tata Pambola yo kuna bisika bizwami yona libota mobimba. Et Jamboya Bosco. Merci na maison kitam si Tata Pambola bino. Maître Mabende ba charge kuna. Responsable les amis de pasteur Lité akanda Luanda. Tata Pambola bino. Merci. Papi Bouzi papa français Tata Pambola yo. Bisika bizwami yo. Lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo
ofuti $50 tosaeli au passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreva kobeta deve loterie. Donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete o ba sepelaki ko soutenir libala ya pasteur lité ya Kanda, surtout ça ko soutenir na molimo na nzoto pe na financière makasi. Nzambe tata pambola bino apambola mama ni mama mama Olive Lembe Kabila initiative please OLK mama Nzamba pambola yo mama oyatika kabana te mama ya bénédiction mama ya lipamboli la kisi déjà mama molongani mama faut kende pona la kisa pena mama bokilo na yo yeyo faut la kisa mama faut mona na la kisa pe papa Zoé kuna na Tanganyika bokilo na yo yeyo et bon père biologique yemoko faut mona les raïs yemoko Joseph Kabila Kabanga cadeau à Lyon nazape na posa cadeau à Lyon makasi ate ya l'hippopotame na lingaka mingi cadeau ya ngando ye oropona ochana samba le oropona oropona Lyon to ngando mama boboto eza lolengi na yo amemanga bato eza habitude na yo koyokela bato maweza comportement na yo amema ngambo nyonso na mutu na ye Nzamba pambola yo apambola maison Kitamsi Pablo Kitambala pour na soutien apambola bana Dubaï kuluto azolela au forêt tika boy bienvenue Kiankibe Kiankibe amati kaliko tika boy yo moko ko monaka eyambeli bienvenue Kiankibe et ça confirmé le 24 tonné le 25 est-ce que ça t'a donné ti mois t'a donné maintenant yo ki ba confinement troisième vague makasi mais ngana zo sepela na troisième vague te nazo lingaka sixième vague et kita makambo sani pour la troisième azome mabiso na moins retard muki donc il m'a encore sixième vague oye boya eya pour trop c'est trop na ba vague na yo wana deuxième mon anita le troisième mbala moko boué ko yi landa mama na olanda dadi na pesa mateya pesa mama Kapashi dadi na sepeli na question kitoko tuningai nani oyo koko zala na ye nani oyo koko zala na ye te to pe nani oyo koko kabwana na ye nani oyo koko kabwana na ye te na vi foko lobaka na Nzambe merci akaboli yo na mutu moko oyo batu bazobanga batu bazoloba ke soko kabwani na efino esani esili mama Kapashi mateyo nazotia yo za mateyo moko très profond tika boy et puis nazobimisa ba énergie no sopota muto silisa ngano toke ko lia wo akayo lela ko lia mama yo monaki na fête te madame azolobo nga ba stress nazo ko lia na bizela na la kayo nazo atija kamundele kia na biloko enyoko langai na benda makayabu tiam na benda mbinzo na fina 4 kwanga na mbala moko batu bazokama oh Maria ndenge nini ao fina kwanga boni kasera tseke pembe kasi boutique maison d'habillement kasi boutique
maman frappe na le frappe na retour frappe na retour pona ba anniversaire ba fête ba mariage civil coutumier ma sœur mon frère nazoyebisa yo mona kasi boutique ye atindaka na téléphone kaka biloko eseni eye okozala jamais déçu maman Kapage dadi totambola ko Jo Mystique keba na libaku filmer place au nyonso bamona pe ke maman Kapage atambusaka ngai somo nafandi na ba journaliste ebele na mboko yo mutu atambusi nga boye lokola yo asaki maman Kapage dadi pourquoi nazoloba na nzambe merci na question otuni ngai nga na kabwana na bato ebele na vie bato mosusu bapesa nga tort mpo na nini okabwani na ye mais suka nango baye kopesa nga raison kokabwana na mutu ezalaka esheki ya vie te ok sepela mpo wuti na maboko ya mutu wana oleki na ekole ya malamu lelo baboti ebele to bapare ebele bayebi nature ya kopesa mwana chance te si prophétie ezochange na 2 minutes tunanga question pourquoi prophétie ezochange na 2 minutes pourquoi prophétie ezochange na 2 minutes bakongole baza bapere na ndeni bakongole baza bangoto bobo na ndeni bakongole baza ba irresponsable na yo moko na kati maman ya beaucoup déjà bapesa yo prophétie ndenge bamoneli yo soki bamoneli yo bongo te moya bapesa yo prophétie eza te landa na olanda dadi boboti mwana moko aza loyenge makasi vuya boyoka bitumba kuna ye aza na kati nalingi toteya na yo boyoka bitumba ye aza na kati boyoka mbongo ebungi kuna ye aseni ayibi bobaye mwana bolobi mwana oyo aza mwana mabe inutile tongo etani ozoyoka ozomona prophétie ya mwana balobi mwana oyo aza inutile balongoli omoni prophétie bapesi mwana bapesi ye prophétie mwana aza inutile tala esika prophétie ezochange bolamuka na ntongo mwana alamukaka alokotaka diama te alokoti mwana oyo toyebaka ye nda kobongisa famille mutu makasi azalaki nango eyebani ye kaka kolokota diama biso ba oyo te ekolelanga na modele wana te nalinga kozolela ozofuta ofanda nzambe apambola yo omoni prophétie ndenge ezochange na ntango mokie mwana azalaki loyenge mwana azalaki desode akomemisa biso ngambu bayoka mwana lokoti diama elongwe loyenge ekomaki eza lipamboli c'est la bénédiction de l'éternel qui a ici biso ba oyo bapaster lite ya kanda baloba yo te Kapashi dadi kabwana na ye na nenga mabete ponga pe na kabwana na batu landa nazolanda dadi batu bazokaniselo kaka mabe pene na nenga nini ça va Maman Kapashi yaka dadi tokende boye po toke sisa ya po tokende osilisa tolobi pe mingi opema Maman Kapashi dadi omoni vie oyo tozovivre lelo nzambe na makomi azoloba apermetaka séparation kasi division te ndenge apermeta séparation ya lot ndenge apermeta séparation ya bato ebele oyo totanga na makomi na nzambe na nkolo c'est tout à fait normal oui Kapashi dadi naza na maîtrise mpe naza na expérience ya kokabwana na bato ya solo wana mpo nakabwana na bato ebele epuis nakabwana na bango avec raison ya solo Kapashi dadi mokili eza mabe nayebisa yo moni bato nyonso okabwana na bango bazala na posa vi na yo esimba te makasi ti lelo nayebi bango esimba mpo le babeta maboko bakoma koregrete
lelo siko na peso prophétie na ebiso bato tozomona na mboka tozobenga bango ba écran prophétique o ba prophète baza miyibi tika boy lelo na peso siko ba prophétie solo pesa dadi o ko nimelanga ke na mosali ya nzambe pesa dadi mama tika kapashi dadi bato ebele okabwana na bango balinga te simba si ebele balobe ko simba te totala ye soko suka nzamba pambolo pona tema lelo bimisi amen oza inspiré makasi nzamba asali obimisa te moyo amen nani okokozala ne nani okokozala na ye te eza na bato ebele na vi ya lelo tikala na vi ya kopesa ye mbote na musika bosuka na musika na mbote waze komi oyebi non nakomi wana te oya na prévenu yo ekomi lisusu mabe makasi nayebisaka bandeko ya basi ebele mobali wana omoni ezosimba te kokufela bana te landa te mona inaloba ndenge ozokufela bana kokufa no mpe ya yango wana bato ebele bakufela bana bakufa mpe kongole nyonso na kongo aza mayele alingi tor te aza na tor ma aza mpe na barezo na ye mutu nyonso akoma pangusa dadi to évolue toke na shit mela mai mama kapashi dadi nakabwana na bato avec raison epuis nga soki nzambe alobi kabwana na ye kabwana kapashi okito mata nakabwanaka na ye ata pasi ata nzala na kokabwana nayebi yango bien na mboka oyo lelo bazobetelanga maboko mpo na lokoti diama makasi oyebi pena ntango nano nalokotaka diama te yo moyibi ya bachombo kapashi dadi bato ebele babandeki kozela prison mpo na ngai okende balingi te tobimisa basekret biloko azoloba ekosukele mabe keba na ye abetisa bato fimbu kasi na kati ya séparation eyaka na kotepatepa na kati ya bokabwana okoki kotia mpe kobanga ozomona lokola ekosimba ondire ekosuki ondire ekosimba te héros vivant héros national ndenge ozomona nga na vandi awa kapashi dadi je suis un grand homme d'ancien pays nayebi ndenge omoni nga boye nga soki oye na masasi nayebi ndenge kokima masasi na yo mpe na balukeli yo na botolo munduki nabeti yo masasi ya solo wana kozwanga moto amokie te mama ozwanga moto amokie mpo na nini nzambe apermetaka séparation kasi division te c'est tout à fait normal bato nyonso nakabwana na bango nakumisi nzambe mpo na nini ntango nazalaka na bango eloko moko esimbaka te ya solo tika boye ozabonga mwana mokie te mukolo dans le Seigneur toningozwanga mwana mokie toningozwanga mwana mokie nakodiembela yo ya mama kozwanga mwana mokie te bato nyonso nakabwana na bango na santa vie esimba mpe lelo natya kombo na mboka mpe lelo bato bazobanga bazorespecte keba c'est le pasteur lite ya kanda afinga motu nyonso na mboka bakanga ete nani onga nafinga te na mboka oyo kapashi na bandepa na yo oyoka mafinga maser nafinga ya kitoko oyebisanga dadi bandelo ofinginga kitoko tabatumbolako te oya mabe pourquoi nzambe azopermettre bokabwana na temps oyo po ekomi te ya mabe basala yo mabe mboka eza ya kokufa tokomi na periode ya bapoison tokomi na baperiode ya kobomana bato bazokota na kisi bato bazokota nganga babwakelo mbaso de makolo mituna question euti wapi c'est ça surtout bato bapesa yo chance te tikala na esprit ya kopesa bango mbote na musika dadi mbote na musika pangusa nakota siko betapi po toke na shit dadi toke na shit kapashi dadi mabe oyo lelo eza na kati ya eglise eleki bamabe nyonso ya mokili
Sala attention, même une église oyo sambela. Tika boy. Na ebiso sala attention. Merci. Église, bon mon akabanda ko boso monate. Église ça motema. Motema makasi. Kapashi. Dadi. Oui, c'est bien boso respecter biso poto za ba sala nzambe. Mais auto sala ngona mitema moye to yeba ezate. Kapashi. Dadi. Na vie politique. Batu bazo bomana mabe makasi. Ya osakana te. Même osunga ye, même oeda ye, même babetela ki o maboko, balobi ye. To betele maboko. Na tongo etani baseni, babalukeli yo. Baza makasi de loko wana. Oye na kati église, ate oza donateur. Soko tali modèle bafandela komo na yo. Ondimate. Mbongo wana eza clarité. Soki église donateur azuya te bolo ba donateur ba osani bazo yate. Donateur aye bolo bimbongo wana eza clarité. Oyebi penza. Kapashi. Dadi. Musala na bino ba internet. Surtout ça, plafond. Mais là abeti 200 000 vies. Après si à tes l'autre côté. Mathieu qui mouté maman. Mabe. Abo mon pon na 200 000 oyo lié loko. C'est le pasteur l'ité à Kanda. Frappe na le, frappe na retour. Vous blague à faire les gens. Et comme une nyango. Makambo internet Kapashi. Et ça ya yo. Et ça ya famille na yo te. Mais ça na ba garçon, ba na basi. Likambo leti entre ngana yo na maman na papa comme ndenge. Nini. Ba sa makasi. Ba makasi. Ba leki na yo ba ko beta lisolo pona nini. Est-ce que makambo na ngana yo etali bango? Elorote. Longwana. Tosilisa. Soko mosika tosisa. Chite. Chite opema. Na lobiso mingi. Ngana ko finga pe bato on limite na fingi 1 à 1. Na bossa ni ke na uti ko bala sika. Na yepe mwasi na fingi ye. Yo boko na belbiche. O mata liboko komi kabo. Ya boza bien hein. C'est et ça clôturé. Pour bomela libale. Maman Kapashi, mokileze lenye. Nani, yo so calé. Ah kolanda biloko te. Mabena pa mapamba na misapi. Toko sala vie. Osona na maman Kapashi. Holanda. C'est-à-dire vie eza na maboko ya nzambe. Mutu apesa biso pema. Mutu apesa biso stockage à vie. Mutu apambolaka. Mutu azo bénir batu. Oyo sala oyo sali, c'est Dieu. Amen. Mutu telo limite. Amen. Mutu bloqué yo te. Mutu akopambola place akouta. Oyeba te. C'est ça. Amen. Na kena Dubaï na komi na Dubaï. Papa te, maman te, ndeko te. Kana valise. Mais Dubaï va sunga. C'est ça. C'est ça. Zala na kondima. Makasi. Mais to tika la bandeko. Oui. Yena musika ngape na musika. C'est ça. Kapashi moninga loko pambola ngai. Dadi. Eza conseil na kopesa yo. Likunya te na mbongo amu. Amen. Likunya te na mapangu na ye. Amen. Yango penza. Na botama na lupangu te. Na bilamba te. Na botama na bilamba te na ya mutakala batali boy oyo mwana mobali. To mema bakata ye. Ngenga. Bakati makambo esila te esili. Yo bakata mpe. Na soki bakati te za pasi. Batu bakokima yo hein. Naza mutu akanda mama. Dadi to sisa. Tangu batali ka balobe. Emedo. Mwana mobali. Eba ki partir à awa. Pour moi na nyonso azalaka na ya basi na mibali mabele ezalaka mikie minene te misupe babota mwa minene nga na mama yo za mama nayebi ozomona mama Kapashi namona tokabwana te tika tokabwana toyoka mongongo ya nzambe soki mpe mabe moko eye nzambe alobi tokabwana tosani tokabwana Kapashi nga na mona bato ya mitema mabe makasi na mboko oyo obenyi nga na telefone biso yaya pardon
limbisa ngai naza ndeko na yo tika toboma moto me ndeko asali bisalela mpo bamoni mutu malamu ya beaucoup de personnes lelo bozomona bango bato malamu azoluka bamona malamu na ye na munoko mutu mabe na kati epola toyeba ye journaliste akaboni na bajournaliste nyonso webi malamu na yo toyeba ye politicien akaboni na bapoliticien nyonso webi malamu na yo na kati eglise abebana na bato nyonso webi malamu na yo malamu balobaka ngo na munoko te jésus christ landa koloba eloko te na kobeta munani oyo jésus christ avandisi bayekoli wana jésus christ Maman, est-ce que so fandisa bato? Non te. Otuna bango. Naza nani? Batu balobaka nini pona ngai? So fandisa bato? Non te. Avant loba naza mutu malamu, fandisa batu. Bisa ko to loba. Fandisa batu. Baloba. Koleka na TV to milo belosa mutu malamu. Amour bomaka ye. Love bomaka. Amour bomaka ye. Love bomaka. Mopao. Nzamba pambola. Elelo amour bominga yi. Bolamu zoba. Bolamu zoba. Love boma. Bolamu zoba. We bate. Aligné intérêt na ye. Intérêt baninga alignan te. Eza na bato ebele na sena moyi oyo. Kapa chofani na ye. Succès ebele botikali babola. Makasi. Eloko kwa avancer zate. Na moni yango na misu. Mutu alingi yote malingi ba vie oyo so pesa ye. Na moni yango na misu. Alingi yote, defi bo alingi yote. Ya alingi ne ba vie kota na shani na ye. Oloba na ngani? Oh, boni boyeko. Wumbuka mama. Beta batu mabanga na tobola bango ba lisu Tosilisi bye, apema. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté, quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing.
Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV. Capage TV.